Matondo ya sono bandeko bana soni ekolo Congo, le sakomo kabino tope bonjour ou bonsoir, ça n'est pas lié au bozwami, pour être bolanda biso na mokolo na lelo. Ya sono te bandeko bana soni ekolo Congo, le kumo ezongre bele moko tata mobateli moke. Oto bele laka, nzambe ya pungu tole. Ya sono te bankoko na biso. Babele la kiye, nzapa, nzakomba, akongo mogali. Mvidi mukuru, Mungu Baba, Mungu wa milele, nzambi kao, mvuruzi kimbangu dia mtungu, o mutindami, ayaki pa laksa kibiso monene na kombo ya nzambi, na misala na ye, moyende mutasenga kina biso, bolingo, mibeko, mpe misala, miloko misala, o to gardaka toujours. Toyebaki, avant que ya toyebaki, mama kipa mvita ndona oyo ya liboso mama andimaki ke bolingo na ye azalango na nzambe aliango azalaki nango na nzambe alobi ke royaume Congo ekozala wana royaume Congo ya budelaki yango esolo te baoyo badongolo miso oyo bayelaki biso nzambe importe bafrere jésuite baoyo nyonso bareligie nyonso basanganaki babitoko boma ye eloko nini babomelaki mama kipa mvita ndo eloko ezalaki te ezalaki ye aboyaki koyoka oyo bango bayelaki ye alobi te banda bonkoko na biso ezali na baprincipe oyo esengeli tolanda oyo nzambe atikela biso bino boyebi yango te ngai mama kipa mvita ndona na yebi yango esengeli tolandango balobi te tokoboma babomaki comment en complicité avec des bena Congo oyo basanganaki balobi te tokokange na makolo tokolinge basinga tokobuka bakoni tokotumba ye ah bon c'est bon ok. C'est qui va venir banani va traître va collabo. Est-ce que ces traîtres là collabo ana o va teka ki mama ki va vitandona o va kanga ki o va buka ki va koni ba sila ba silite mais biso tozali bato ya liboso ya kofinga bankoko na biso baki bandoki baki bato bape mais biso moko tokosala même musala oyo ke bakoko wana mpe batraître oyo bazalaki na kati ekolo Congo basalaki ya koteka mabele ekolo Congo ya kosakrifiyaka bandeko makila na bango esopana makila na bango etanga mpo yazwa bomengo nyonso ya mokili eza ya ye bankoko na makila ya baoyo esopana balobaki du sang humain, ton corps humain est sacré. Mais Satan a bouleversé, pouvoir, pour maman séquer, pour comment mener, pour comment prendre. Il faut passer par là. Satan kosa kibango. Et mon mengo wana ya Satan, kokosa wana ya Satan. Ate wumeli 10 ans, ate wumeli 15 ans. Okomona mwebele, lele kosila, ndoko loba, ah, bakosaki ngai soki na yebaki, tu vas perdre tout. Kobandana am na yo, am. Kobandana am na yo, na nyonso po ameza moturia, koleka nyonso. Oko perdre. Et bamususu bakoyeba teke bako perdre makambo bako perdre ekokende tina 5e génération na bango. Je dis bien 5e génération. Bako subir ba conséquence na ngo croyez-moi. Donc le baka to pesa toli bandeko baza koyoka te. Donc pesa toli bandeko baza koyoka te mangongi teki
Vite, arrêtez vos histoires-là. Non, arrêtez. Votre Kimbango, là, c'est qui encore? Kimbango, la binona. Eh, je vais comparer que Kimbango, là, Fayou. Avec votre Kimbango, là, non, on s'en fout de votre Kimbango. Bisso de Fayou, là, Bisso. Ah bon? Bon, comparer Kimbango, là, Fayou. Bana mama kobo ko benga tata na dene minute wolo keno papa sana limbisa biso to finga ke na komba Kimbangu limbisa biso ko benga te no tenga ba kombo na bilote ko benga te bo bi numero na ngate bo benga ta bo limbisa no ba e bo limbisa biso bo limbisa ngai limbisa ngana na bana na ngai na libota na ngai pote na zanga ki botosi na kombo ya Kimbangu me na finga ki Kimbangu pona fayolo. Oyo nazo lobela yebi bayebi bango moko o mingi bafinga ki biso mingi bafinga ki Kimbangu pona moto ya mokili oyo a menteur oyo akosi bango oyo lelo batikali na désordre bongo pekisa bandeko tobundela mabele kolo Congo tobundela mabele tobundela individuité individu akokosa yo me mabele kokosa yo te po ozomona yango ezobatela yo evandisi yo ovandi wana bana no mpe bavandi wana mpo na mabele me individu akoleka na butu ake kolia kolanda bango te tokabwana kaka ok c'est ce que nous vivons mais individu la politique tolobi lelo fini la politique fini la religion soko ofingaki nga ofingaki biso ofingaki Kimbangu ofingaki mama Kipa Vita pona religion na yo oyo elobeleko ke mama wana azalaki ndoki tata wana azalaki ndoki mama ndeko elenge mwasi ndeko elenge mobali nasengi na bino bosenga bolimbisi wana bolimbisi bosenga nga te senga bolimbisi bakoko bolimbisa ngai po ete nalandaki bango nalandaki christianisme nalandaki kimbangiste nalandaki protestante senga bolimbisi oyo bokomona lelo tolobela bino lelo mingi bakosima motu makambo asolo te makambo asolo ndeko pardon s'il vous plaît boyebisa bandeko oyo baza komona te oyo baza koyeba te baza kaka bakanga bango na kati na bandako wana nzambe azalaki kuna te tokona kolobela bino me lelo bamika komi koloba me siko nasala ndenge nini siko nasala ndenge nini me ntango tokolo bozoka biso te ntango tokolobaka bamama bolobelaka bandeko na bino te obele yeme nzambe ampungu tolela komisama po ete tolakisaki bino hier non ke biso tobanda mokili liboso biso baindo yo koko na yo abanda mokili liboso avant oyo aimporte yela yo yebaki olataki lingwanda avant bayela yo pantalon olataki lingwanda wana pendant plusieurs siècles oyo olataki lingwanda eza te olataki yango pendant des jours bon bayeli liputa o bayeli yo tete lata Versace lata beauté olataki yango pendant plusieurs siècles donc yo te na bakoko na yo mais yoka na image ya koko na yo yango tosenga bino to renouveler alliance oyo bankoko na biso bazalaki nango na Nzambe luka bakoko na yo senga bango bakoko bolimbisa ngai na bosalaki bino bakosaki ngai mais bino bosalaki ya solo na alliance bozalaki nango na Nzambe bolimbisa ngai bokotisanga bosengelanga bolimbisi na Nzambe azongisela biso na kati na libota na biso alliance oyo azalaki nango na bino alliance oyo te babag balakisaka oh non okeko se marie balakisa alliance te alliance oyo emonanaka te ezali spirituel na kati na mitu ya moko na moko ayebi yango ke Nzambe alobi ndenge wana en tu de rappel c'est important qu'on rappelle à Rabino. Savez-vous que les Africains ont aussi leur calendrier? Il a été reconnu par les historiens comme étant le premier calendrier de l'humanité et il sert de modèle aux autres calendriers. Il
est véritablement le seul calendrier intelligent qui ait existé dans l'histoire de l'humanité, d'après le mathématicien austro-américain Neugebauer. Un calendrier n'est pas seulement ce tableau en carton que vous accrochez dans votre salon et qui est plein de publicité, c'est avant tout un système de mesure du temps. C'est pourquoi chaque civilisation a mis au point un calendrier basé sur le mouvement du Soleil et de la Lune. Ainsi, il existe le calendrier chinois, indien ou hébreu, qui sont plus vieux que les calendriers grégoriens, ou le calendrier musulman, qu'on appelle aussi le calendrier hégirien, qu'on utilise aujourd'hui. Le calendrier africain, qui est actuellement en l'an 6258, a vu le jour en Égypte antique. C'est un calendrier solaire où l'année est divisée en 12 mois de 30 jours. Ces 30 jours sont divisés en 3 périodes de 10 jours. 3 saisons de 4 mois chacune se succédaient. Voilà, voilà, c'est quand tu rappelles, pour te rappeler, la cabine, que mingi, oyo, bakosa, ba, nyonso, ba, ilaki, biso, le kuta, na temps, ya poisson. Bakosa, biso, ba, bouleversa, biso, ba, donner la moutou. Et mingi, le, zo, lo, ah, bon, il est, oyo, kalete. Oh, ba, kubungi, sanganzela. Tete, zanzela, nzambe, tenga, kaka, ngana, yebika, mokile, salama, 2024 ans. Oui, 2024, hein, bozoka, 2000, bozoka, kalende, yangote, yangote, la tibino, wana, na kanti, bo comprendre, nango, chacun, na biso, na moment, au 2024, zali, 6261. 6261, et zali, 2024, donc, ça qui bien, enfant. Matondo la bino nyonso ya solo ke to ya kawana pour la cocktail to ya kawana pour la pesa bino information mais avant yo zo na information loko ye bana no utaki wapi en to zongi sakabino ne sika to utaki pour que tout le ba trace na biso pour que to comparer est-ce que to bunga quelque chose to bunga ki to côté que va faire rouge bien nzeto bana ko ya ate to mona ki bilembo moko boy to zongisi bino po te to yeba nzela bientôt ba te ba deruta ki biso te il fallait to zwa nzela katikati to keleki na gauche to keleki na droite to bunga ki nzela nana bungisa ki biso muta bungisa biso ki na intérêt na ye anda ki biso na nzela na ye lelo alobi nzela wana oya ye akotisa ki ba papa na biso bakoko na biso mosusu bakoko na biso ya karate bakotaki na nzela wana bayelaki bango christianisme ntango nalobaka christianisme nalobaka kaka christianisme te nalobaka religion nyonso oyo moto asala religion eza spiritualité te religion ezali bonzambe te religion ezali stratégie oyo bato basala empereur Constantin moto abanda yango akeraki christianisme et à qui stratégie babulaki yango bo tokobeta bango nimero boye tokobeta bango boye tokofete bango boye tokofete bango tocreye mboka boye na kombo nango bazwi bakombo ya solo bamboka oyo ya katiopa bamemi yango na kote mosusu balobi nono mpo tolakisa bango eza bango te bango baya bazala te ifo bakombo wana oyo ya bango tomema yango na kote mosusu yango omona bamboka ebele bakende kocreye yango esika moko esengeli mpa ezala mpo bacreye yango kobanda 1948 46 donc 48 to ba 48 pour la meilleure compréhension 1948 bakeme mokili ebandaki na 1948 te ebongo bango avant 1948 bazalaki wapi vous comprenez bon tuna avant 1948 bazalaki wapi bautaki wapi et bon to ndimela bango to ke to na ma briko bango basalaki mais ba briko basalaki avant 48 briko wana zalaki wapi. Voilà, Bandeko le Congo, on se pose des questions. Comment Félix Tshilombo va diriger un pays sous les eaux du fleuve Congo? Alors, Loretta Merta, Lobelie, oui, tu ne sais pas que tu as signé avec moi, je sers. Loretta, Merta. On le va faire au Tshilombo. Et, tout beau ça dans le côté, pour la babichus, ma beau ça dans la bango, Loretta, Adamoto na Maï. Est-ce que Baï wana Loretta Zomata poto kote yokota kuna bo diriger yona ye pour mokili eza ko yinda to ko mona ke ya solo ça ne va pas kuna alors to la sabina ngo en image ndenge nini mokili ezali kokoba na kote kuna na kati na mapele ko Congo mais liboso nanu to kene nanu
na molai na batitre na biso mosusu oyo hold up oyo esalami na kati na ekolo Congo bato ebele bakotuna eloko nini tokokende nango wapi mais ndeko moko west africain apesi biso ka mwa passage moko ya bien tolanda ye nano. 1 milliard que vous entendez là, si on te donne ça et tu te dis que c'est ton salaire, tu vas manger 1 million par mois, tu vas le manger en 83 ans et 3 mois. Si on te donne ça aujourd'hui, ça veut dire que tu n'as mangé un bout à la moitié. J'ai dit, tu manges 1 million, tu ne fais rien. Tu as mis quelque part. Mais dis donc, quand un Cameroun prend 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est un criminel. C'est même plus un voleur. C'est un criminel. Voilà. Les gens qui volent l'argent, quand ça va gagner des millions, okolia ngo wapi, nango wapi. Papier, keba. Eko intoxiqué yo nanda kwa keba ba papier mbongo wana eko toufe yo eko toufe pote ba kiso ba chaka na ba papier wana soke leke bele mélanger eko ko toufe yo nanda bolanda mama Mart wana pesika conseil mama Mart na biso mama Mart to pesika conseil keba na papier wana bombi mingi na kati na ndako eko ko toufe yo wana conseil ya mama na biso mama Mart keba ba papier wana ebele ozota wana ozotala kango ozana sezo comme ça gêne comme ça rappelle gêne tu vas quitter ba papier comme ça moto gêne soko jango ebele et bandi ko changer yo le poso voilà bande ko bana some kolo Congo tokei na katina maima ko lekaka na katina bele kolo Congo ko yoka ke hold up salamaki na bele kolo Congo bayibaki peuple congolais nini bayibi peuple congolais victoire peuple congolais le peuple congolais ne boulolé matondo pa na yo mama Nadine Kuli na geste na yo matondo zamba pambo na yo matondo mama wala bande ko bana some kolo Congo tokei na ntoye bakuna na kati na Kinshasa réalité de ce qui s'est passé na kati na hold up oyo bango basaraki na kati ko mais le du chef de l'État va être annulé. Comment mais ces gens-là attrapés dans la fraude, monsieur, pour que putain de vote de machine, il faut signer combien d'électorats avec lui 4. Alors, quand les hommes il y a président de la République. Président de la République. La législature. Alors que la fiche n'a ni n'a y a vote, la lumière chef de l'État. Donc, c'est quoi le prince, il fallait. C'est-à-dire qu'on annuler la chef de l'État. Si on va dans cette logique, chef de l'État va au point. Vous, quand vous parlez, vous appelez. Si on a la question, j'avais la question posée. Les recours qu'ils doivent faire est administrico-contentieux. Pourquoi je répondrai? La CENI a pris une décision administrative. Mais c'est une décision administrative qui touche au contentieux. Lorsque ces gens-là vont commencer à réclamer, moi j'ai été élu, j'avais mes voix, et je trouve ce qu'on m'a donné, ils vont aller où? Mais ils vont aller à la CENI. Mais maintenant, le problème, c'est quoi maintenant? Ici, les pénals doivent tenir le civil à l'État. Parce que déjà, ceux qui constitutionnel ont analysé ma question. Le procureur de la République a ouvert déjà action publique. Qu'est-ce qui va se passer? C'est le procureur qui va continuer ou de l'autre côté, ils vont continuer. C'est pour te dire quoi? Chaque fois, doit faire attention. Il va remettre l'électorat du chef de l'État ici. Nous sommes en position de jouer les autres. Tout le monde qui est le tueur, ça lui m'a même mis les anakas. Papa, il y a son monawak. Makani mona muhimu mengubo, makani mona muhimu yote tozolia. Voilà, nguba muhimu. Mais celui qui t'attend de tirer moi yiba. Celui qui t'attend de tirer moi yiba. Papa, vous avez contact pour dire avoir le tete. Moi, na koko c'était présent le kanakamalama kamboya. Il y a éducation. Et ça, les communications, parce que bana wana, oyo batata na bomba tina ba keno yiba, ba yiba kapé tata a yebe tata ba ko défendre mwana. Abi tebo sakana mwana ngate a yiba kate mo kuna zo de ngubango. Mwana nga yiba kate na sa éducation bana moi, na pesa éducation malamu. Bino mo sakana, ngubo ngana zo de osonga na sisi mo ko mwana ne na ko sala bino. Nzoka te tata mo yibi mwana mo yibi. Allez, toke. Il y a toutes les voies de loi. Il y a la rue qui est une voie de loi,
il y a la Cour constitutionnelle qui est une voie de droit. Par ailleurs, je l'ai redit, j'ai dit au président qui est irrégulièrement proclamé, qui prend conscience que dans le fait d'être proclamé irrégulièrement, si c'est d'être confirmé, la plaie va s'aggraver. Il y a déjà une plaie, des Congolais sont tués, le pays est occupé, il y a un ancien président de la CENI qui va se transformer en rebelle en s'associant aux étrangers. Ce n'est pas le moment de diviser le pays avec une élection irrégulière et des résultats irréguliers. Il devrait, lui, chercher plutôt à unir les Congolais, à les rassembler. Voilà. Voilà, on est comme un soumet le Congo, qu'est-ce qui ne va pas? Matondo, maman d'ici, avant rappelé, bino bandeko, like, na bino, like, pas mes ambongo te, local maman loun ate kuna, asali biso geste wana, et ambongo te na ofele. Like, on les a ofele, tiens la biso like comme maman, tiens la biso baker, pour être toujours ça, bino moussala, ça nous prend du temps, pour la tout ça, bino moussala, les a ofele, tu te perds ta campé, belé. Na ba courant na ba nini nyonso po yo tchaka yo fele ke ozo ba information na ki bo moto na yo la connaissance toujours pesa bino hein exacte que le maman l'a dit a télébiso quelque chose de cool a télébiso quelque chose que à moi dit comment dit ça ngi na poche te eza yo fele tiens la biso like na bino tora pour ça na au moins tous la kaka na kaka pour la plupart que ezaka ba taliban ba talaka na ba oyo bazo ko lia kambonga Kongo bazo na kana le bazo yoka bazo ta alubi nini azo ko ba ndeko na nini azo former ba ngoni susu isala ba okanda to c'est une bonne guerre ba comprendre ngana bundelaka bo pouvoir te to ko bundela mapele biso bino ko suis en otage ya on to ko bundela wo wala ba ndeko wana ezalaki Théodore Ngoyi oyo alobi alakisi ya soroke mboka wana ezali ko kende na kati na grande mafia hold up oyo basali epai ya ba politicien ekolo Congo esali soni na kati na mokili mobimba ba ko talaka ba ko kama kame eloko nini ezoleka na kati na ekolo Congo ba oyo bayibi ba ko sepela kake non ezosala eloko te. Alors na kati na biloko nyonso oyo elobami na kati na actualité tolanda mosusu. Ici nous ne sommes pas venus pour solliciter assez qu'on puisse nous donner nos résultats, si on peut utiliser le terme, mais pour faire voir au juge de référé que le droit de la défense a été violé et par rapport à cela, le juge devrait anéantir les effets de la décision de la CENI prise illégalement. Et ce qui est grave, peut-être tout le monde n'a pas l'information, le numéro 54 sur cette décision-là, il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat. On se demande, ces résultats qu'on a maintenant annulés, c'est quel résultat? Parce que lui, il n'est pas candidat. C'est comme on condamnait quelqu'un qui est mort. Vous comprenez? Une décision entachée d'excès d'irrégularité, la CENI peut nous l'imposer. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus solliciter le Conseil d'État, enfin que nous puissions entrer. Alors, il y a la CENI étant organisatrice de... Bolandi ba maman. Bolandi ou nini. Donc c'est-à-dire que parmi bateau va invalider la candidature na bango. Na kati wana numéro 52 on de kwa lobi azana azaki candidat. Comment le wuti wapi? Ça c'est la guerre. Oyo donc comment na kati de Kolo Congo ezali problème ya musika euti awa na clan oyo ya ba frapper voilà ba dit que voici Baris oyo nani Jean-Pierre Bemba annonce biso que il y a une équipe de risques spécialisée dans la carte informatique pour la cadre ya mafia escroquerie ya moyibi barisango bakombo na bango epimi bango oyo barisango oyo baneko luka bango deris bango yo participaki oyo ndenge Jean-Pierre Bemba annonçaki oyo mususu kombo na ina ni kombo na ye monsieur Augustave Kabuyakiev expert na fraude risque ye wana kombo ya Augustave
Kabouikias, comment baris penza oyo. Escroc, yami balé, oyo expert mususu, ya mafia, on Jean-Pierre Alobaki, voilà comment on est bimi, comment on a yé, Peterus Kazakov, Peterus Kazakov, voilà, badé, Ris, oyo, bobaneko Luka, ke, oyo, banobaki, ke Jean-Pierre Bemba, non, saki bango, voilà, bangomi balé bango wana, expert ya fraude, oyo bayaki kobebi saba donné na kati ne Congo bango wana. Alors, bandeko baza bangomi balé kakate solo pona musabino ke ce qui se passe na kati ne Congo batebele baza koyeba te. Ba toko mituna bino bandeko. Mituna bino esala te esala te. Na tango bomona ki bato. Mituna bino esala kato esala te. Tango monaki bato bakombo ya bato to tagela bilo bango matondo mama Nadine Kouli matondo mama na geste na yo matondo mama Nadine Kouli voilà. Alors na tango monaki bato bona na bakombo na bango oyo basaki hold up mafia oyo ale totanga bakombo moko numéro 1 ya seni komo nezalaki bolanda komo nezalaki Denias Kadimos comment baris na kanisia Kadimos Kazadiask oyo président la CENI numéro 1 kadi wana na mboka auti origine na ye ezali na mboka Kasaikov moto ya Kasaikov ris moko ye wana na kombo ya ye wana ris moko ye wana Risia mibale na kombo ya Nicolas baza ebele ba Nicolas Kadimis na kati na ministre ya finance ye wana mususu ya misato Malutelata Badibangaf o wana balobi ba auti pe na kati na mboka Kasaikov président cour constitutionnelle oyo ya misato balobi Tony oyo ya sur 1 2 3 5e balobi Tony Mwamba Kadimov ye wana mais kaka bauti kaka na province moko o mususu Peter Kazadiof oyo pe ye balobi ministre intérieur na kati na mboka ya RIS oyo mususu balobi Mukolo Koko Chavez oyo balobi procureur général à cour de la constitution ye pa uti kaka na mboka ngo kuna na baris balobi mboka ngo ezali na mboka Kasaikov. Alors kaka bango na barose na basi barisa ngo na basi bokotika na kopa ngo peka hold up na basi bango na bango batondi bomona kite. Mes chers frères, il y a un condamné de bureau politicien. L'air bazo salawana bazwika kabaris ko bauti na kati na Kasaikov. Ba Kasaikov mo Lubaskov. Bon mona ki bangote. Bon yeba te bo za résultat oyo. Nanu bo monete bo leli nanu te bo kolela. Bo kolela malamu bo moni bango bilongi na bango yango wana oyo ezali kotinda bo mona. Alors, il y a un moment na biso lycée à lobby, wana musoko mone mukolo kaska kev. Le baris, mon mimi biso baris yo, expert baris yo na Congo ndenge nini. Boko teli biso baris nyonso yela bango na oyo Jambembof. Jean-Pierre Bembof. Bembof aye pelsu ye penza kutu chef de baris ya kele kutu tikuna akuta ngina bango nyonso aye na bango lobi boko mona toke ba connecti na satellite ba bouger nyonso ba tomoli ba donner tout bandugu yetu bana betu bakasai soni nino yo osoni mozo kabiso boye bana betu Kabuyakov, voilà Kabuyakov. Quel kosambwa nino toi comme on est dans kati le Congo et alors par lui bango oui. Bana la grande dame na bango tout ça ko yeba te la grande dame na bango a se transformaka.
grande dame na bango babenge na komo soki Matekev soki mama ma Prekakov soki nini yende na chaque moment aza ko changer na ye a ko changer kana ye moment na donc wana penza grande dame ya aza ko changer kana ye pour mbongo eleki mingi. Voilà bandeko, la situation c'est grave. Autant que tout c'est comme tout c'est pour mingi ba ko mona mo ko ma seki, mais la situation est très grave na katambele ko peut être banko ko na biso balobi ke rien, on va plus rien cacher. Et ba ko cacher eloko moko te, ba ko bomba eloko moko lisusu te. Pourquoi ba ko bomba eloko moko lisusu te balobi tant ezali grave bolanda. Ba kanisa ki ba ko kosa mokili. Mais bakanisa ki te ke nzambe mokili azali oya ko décider ko changer ba donne tout et que bino bato bo kosa ki bo kosa bo nyokola bato mokili bo se retrouver pe ke bo to sala nini. Et voilà, nakati na ville à Kinshasa, la situation est très critique. Makamuza ko leka kuna bate belé, bako bate nakati na ville à Kinshasa kakate, mais nakati pe na ba province, nakati le Congo, nakati na Kinshasa, ba mai monte ba mai ya fleuve et donc kamusa batu, toujours ko kende wapi et pour na nimi to komi na situation awa. Alors, tokei sur la ville de Kinshasa, nini za koleka. Bola. Voilà, on a le ministre national Jean-Lucien Boussa du commerce extérieur azokati sa Kinshasa na kati na pirogue. Voilà, wana na kati na Kinshasa na kati na pirogue. Batindele biso image mususu tolanda wana balobi. Voilà la situation. Oyo ya monte ya bazo ya mai oyo mai na kati ya Congo eza koyinda wa mboka ebele eza kokende ti wapi. Voilà la situation de situation bato batongi ba château bato batongi ba quartier mobimba ba quartier nyoso mali plein bokene kolala bo beta kitoro biso bato ba moyen biso bato ya mbongo biso bato ndebo moni nzambe nenga stara ba œuvre na ye. Alors voilà la situation ndenge nini eza koleka kuna bato nyoso bazali kokamwa nini eza koleka. Alors bandeko toyoka siko tokende na bokebi comme na ntango ifwe de la situation autokoleka na kati ko Congo kakate mais na kati na monde entier Satan alobi ngai pe bakina ngai ya suka bokoyoka bolanda ba mama bolanda ba tata s'il vous plaît bakina ngai ya suka avanga na kende na kokende nga mokote na kokende nga mokote. Satan lobi akokende ye mokote, il faut akende avec beaucoup parmi batu ya mokili boba ba faible boba to comprendre ko capter le message de Satan lobi akokende bango alaxi bo kanti bo to laxi bino pour bo libisi ba vidéo epelé ba audio epelé oyo déjà pape ya Vatican abane ko depuis l'année passée ayeba kiango ba bendake batoi kende kosenga bato wana bolimbisi nazongela likambo po ete biso mingi na kati na biso tozwa conseil tozwa mayele na makambo oyo ezoyela biso balobi kende kosenga bango bolimbisi soki bandimi bolimbisi na biso nakanisi nzambe akokitisa kanda to bankoko na bango bakokitisa kanda. Papa wana mbala liboso akweyaki na kati na Vatican akweyaki porte alingoyela Congo kwa akoyi anile balobi kanga motema wana azali kotambola normal akoyi akomi na Kinshasa Hollande
Alors, tu dois aller. Obligé. Tu dois aller. Sinon, tu sabo. Asaraki tout, bisoto boyaki. Mais asaraki tout ayaki. Les raillés, ayaki a pas senga pardon. Naba Congolais. Ou a qualifié biso de ba diamant. Boza ba diamant. Félix Tshilombo, Loretta a l'obélier. Loretta Merti l'obéla bango, a senga pardon. Confusion. Confusion quand tu entres. Tshilombo mouta monde na bango, n'a pas mouta monde na bango. Et côté de confusion, et bouleversé, papa, il soutenu na kosala, il soutenu. Ma communauté, il moure pandi podium, nyoso ba mona kite ba chaka tembe. Abungi maloba koloba. Ali boza ba diamant azo. Alors, ba fimbo wana, et bandaki na notre l'air dame de Paris. Oyezikaki. Pour nana zikseka mutute. Nan lelo ba yebi ke zika ba lobela ka liko yo tsu solo wana tefo ezika mo moko comme ça. C'est la fin du système, la fin de l'hégémonie, la fin de tout. Et il peut bien le banco. Philippe, roi Philippe, aïe. Albina yeli bino bike kona bino. Ya malamu ba bombi batiki, ba sali ba koplo aïe. Nzamba zotala bango. Allez, zotala bango seki. Nzamba seki bango. Ba koko ba seki. Aïe. Fran asenga bolibisi. Félix a dit que c'est un homme libéré, ma bosse na bango. Il y a pas qualité que tel n'a pas été mon conduire à boire qui a zongi mais il fallait pas yo comme conduire à bango. Il fallait yo senga kaka bolimbisi. Asenite. Alors to komina suka. To komina suka o nzambe penza azana kati mabele kolo kongwa teli moko. Il faut bunda bitumbo ya suka na Satan. Yango ba komona ka Félix a le te fatigue la wana. Atika la wana pote a facilité biso. Bazo quand que Félix a des solutions. Bana mama Congo landa bien. Pour na bango libérer qui va franc-maçon, ba sataniste, ba kanisi que Félix a des solutions pour na bango. Nous avons des dambas de seka bango, kimbango de seka bango, mama qui va vite de seka bango le tala. Ba perdre. Voilà, bah Eve na bango, bah accélérer. Kuna lobby, non, to pesa bango, to chat, to bal sa bango na bango. Kuna wale kisa lobby, tete na Congo, na Afrique mi lobby, tete biso to na kuna terio, botika, bah hypocrite. Leto yaki bobano bimana biso te. Leto zagena bino ensemble, ba biso to zonga, to bimana bino te. Quand on mbilinga. Ah bon, oui, la vérité est là. Tozaki na bino, yo zaki mwasi na ngate, yo sangote zaki mwasi na ngate, yo abeto zaki mwasi ya moto tiboite, ekol ba mo bulu ko bango nyonso baleka kuna ba sima, ba carte ya double sim. Bana double sim. Esambo. Voilà ba ndeko bana somme ko Congo et alors, on a levé bino na kansi na Kinshasa boyoka ki nouvelle oyo ya tata oyo akeko bana mwana ya 12 ans ou 14 ans. Mais Satan confond Satan confond tata mwana wana soki pe ezeli a solution le kota tata mora bima lobi ngai mwana wana azali mwana na ngai mais mwana wana azali na o kama mwana wana moke azana 18 ans bona na bino moko bolo kana makamuni eza koleka na kati koko ala. Bonjour à tous. Nous sommes à Kinzamvot, ici à le frère Boy, mon grand frère, l'aîné de la famille. Ici, nous avons le pasteur Mathieu, qui est aussi mon beau-frère. Moi, je suis le pasteur Daniel Mabiala, de l'église primitive du Seigneur Yeshua à Kinzamvot. Je suis le père de la sœur Meda, celle qui est aujourd'hui la femme légitime de notre pasteur Pierre Casso. Hey. Moi, j'avais tourné ma fille au pasteur Pierre. Après avoir constaté qu'elle a atteint 18 ans. Et lorsque j'ai vu dans les réseaux sociaux ce qui se dit, je me suis dit, le monde doit être sérieux. Vous n'êtes même pas le père ni la mère de la jeune fille, mais vous donnez déjà l'âge. Je pense pourquoi je viens de faire cette vidéo et je vais encore
vous envoyer une autre vidéo. Là, vous allez voir sa mère qui a aussi cette même taille, de petite taille. Alors, ma fille est née le 29, je pense, le 29 septembre 2005. Et d'ailleurs, elle a commencé ses études primaires en retard. Elle avait déjà 9 ans. Parce que comme elle était de petite taille, on pensait que peut-être elle allait grossir, mais nous avons vu que c'est cette taille que le Seigneur lui a donnée, comme la taille de sa mère. Et nous sommes très émus, très touchés. Lorsque nous voyons ce qui se passe aussi, les gens disent n'importe quoi. Tantôt, et c'est une sœur de 12 ans, de chacun dit selon ce qu'il pense. Mais je n'ai pas vu quelqu'un me poser la question parce que le 30, j'avais annoncé en plein Kilitakinzambouet en présence de Pasteur Pierre l'âge de ma fille. J'avais dit que ma fille avait déjà atteint 18 ans et c'était 2 mois passés. Elle était maintenant prête. C'est comme cela que moi, j'avais décidé de donner ma fille à Frère Pierre Kassambakana, qui est mon pasteur, qui est l'évêque général de l'Église. Mais cela a troublé le monde avec des voix de mandat d'arrêt, sans toutefois me contacter. Je ne sais pas comment. Ils ont aussi que la jeune fille a tel ou tel autre âge. Mais moi, je vous confirme que ma fille a 18 ans après une folie. Et tout celui qui veut constater, il ne peut que me contacter et il aura sa réponse parce que je suis le père de la fille et sa mère aussi dans la deuxième vidéo que je vais mettre à la portée de tous va confirmer aussi le même âge. Donc nous dans les cons centrales, il y a un problème que vous devez connaître, il y a des gens de petite taille. Ça vous devez le connaître. Il y a vous bénisse. Shalom, c'était. Voilà mes chers amis, quand on vous dit que to commune à Tango Yasuka, ça sont des œuvres à Satan. Il y a le pasteur, au baba, c'est mon pasteur, et on est sur la Katia, église Moko, donc voilà la situation. Oh, bah, nous, que baza ko yebate, tamba ko bela ka pasteur na biso lobaki, pasteur na biso kende ki boke ba, bokoteka ba am na bino, am. Na bokoteka ba nzoto te, mais bokoteka ba am na bino. Ba mama, bokeba na bilanda. Bokoteka milimo na bino. Mingi basi bateki milimo oyo misuwa za soko lobele abone mama yebake osoteka molimo na yo o mingi baza wana ba pasteur basala bango makambo ebele moya lobeza ta vanaga nie a pasteur sa joie ya molimo na yo ne pokwana o asala kio surtout basala ka bango makambo na kati na église. Na kati l'église, on a bureau pasteur, on a nini, yeba que pasteur avec molimo na yo en ce moment-là. Topé sa toni, mais motal ba evrango, pesiki awate, kon sabino ke ba evre satanique, o motal na niveau isa ko kende. Po mingi baza ko yebate. Evre satanique na ko karaté mais na monde entier. Motal. Jawa suka berkudagan apa? Jawa suka dari mana lah? Voilà l'écho, à Satan. Dans le moment où il y a souka awa, il faut que banango, voilà,
makambo eza koleka pasteur moko aza na 58 ans à Bali, une fille de 12 ans, voilà, yewana, ozo komona oyo fille wa komona wana, kaka textuellement ce qui se passe dans quatre l'école au Congo en ce moment. Voilà, bande Congo komona ndenge gravité ya makambo bino boza koyeba te esika nini toza kokeye nango. Voilà, na kanisi bo comprendre nango. Alors, wana esela ki peut être pesa bino explication, ya nyonso za koyela biso liboso, peut être yeba mozindo ya oyo eza koya. Tokei na kati na mboka Nord Kivu, na kati ya Nord Kivu comme na kati na Congo Bimba, toute la réalité en face de ce que nos frères oyo bazali ba ignorant, oyo ba ko vivre. Boka le bango mawater, eza passe ya kotala, botala. Ba promettre que bango ba avion, ba promettre que ba quitter ba billet talo, ba pesa ba promesse wana bango mope ba koka na piège ba promesse. Donc le deuxième mandat ba promesse et bani ko se réaliser. Et maweza te toko le nani tolobela nani etali biso etali bango mais nan ba lérité ba kolela bien mes chers amis. Alors botala oyo eza koleka na katina baza kowelela nini bakowelela avion botala nombre ya bato basi bakoti kuna batondi donc likambo ya kiti eza lisusu te oyo kosambwa ndenge nini mboka ndenge nini la jeune et 5 ans au pouvoir et après ce système continue wana soki gomer soki wapi na mboka nini awa ya kotala biloko bo eza soni ya bato bamona peut-être non bo awa wapi eza na mboka nini mboka banyama to ya bato avion eza taxicité eza fula te mais ezali avion et avion wana ezobeta lokola plus ou moins 2000 km ou 3000 km quel bako bakisangani bali tout ça eux okende so bato bazowelela bakota ndenge wana et comme wapi toza koyeba te toza kokende wapi voilà bino moko bakomona situation autant kokenda ngo na kati ya Congo ya kosenga biso moko toluka koyeba bo biso mboka ntango ezokende bo eza na kati na kufa et la kati na kufa po toyeba ka wana prophétie te mboka ekokufa et alors mboka ekokufa na bato ebele oyo baza ko comprendre te bakokende nzela moko na oyo ya kokufa ya mboka mais mboka Congo ya sika ekobotama oyo kozala dirige na bato oyo nzambe ya kotinda bato oyo nzambe akotinda bazali deja baponami wana bazali na akopesa bino comme information baponami wana ya nzambe oyo bakodirige Congo oyo bakomatisa Congo pays moko plus puissant du monde oyo konourrir monde entier bazali nzambe asapona bato wana bazali alors tokisa bino boluka kobilengele boyebaka boza banani soki na ntango oyo ya suka boye omiyebi te yo kote na bambrima ya Chilombo ya ba Augustin Kabuya ya ba Peter Kazadi ya ba magistrat ya cour constitutionnelle ya ba politicien congolais ya ba pasteur congolais pa mama papa Matalio ko ba peut-être papa Sabino na banoko douter na un pied dehors na banoko comme non ba komona kimbango na bango wana na banoko banga kimbango na bango wana na le banoko comme mama qui pa vite ndona na bango wana te ce papa Sara lobaki Jeanne d'Arc na Nanjima ce papa Sara lobaki Mathieu na place ya
mvulusi kimbangu na ye wana ana ndima ye metanga lo ba kombo wana o nzambe ya mpungu tulendo tete moi sota parce que papa ça lo ba die wana ne na ndimi ye alors ka ba so metanga zo lo baka nzambe ya mpungu tulendo na bango wana ngara ba shena bino na kota te baze bele ya baze bele ba shena bino na kota te bino mola na ba shena bino mola na guru na bino wana mola na enga biso za kuna te ya biso Dieu serait la ligne, Dieu Jéhovah Jireh, mais selon Matthieu, vous savez, selon Matthieu, selon Philippe, selon quand, et c'est bien dire, hein, quand ils ont traversé la rivière, ils étaient sur la montagne, et alors, voilà, oyo penza importé yeyo esenge tolanda oyo importé bana baloba sukali bapaster baoyo basataniste baza na maloba quand il promet oyebelaka nzambe moto atinda promettre ko omwa te maloba tilo oyo nzambe moto atindi mwa moto na nzambe mpena ye ko te mbala openza akosala biso mabe te mbala oyo tete oyo apena aza motinda bi ya nzambe mpo nzambe moto atindi papa moto akosa yo te mpo ete oyebi mozindo ya makambo ebele oyo eza na kati na ekolo kongo papa mama soki olandi okomona okotikala kidiba okomona penake no mokili eza yo te mpo tolandaki nzela opo baza na besoin ya kobenda kozwa mingi na kati na bino bakende na bango bakokende bango moko te nakolobaka mikolo nyonso nakoloba bango bokebaka balingi bakende bango moko te alors oyo nyonso tobelaka bino bamingi bandimi bamona on dire tosala biso kaka to anime galerie tout ça te tosala maseki te tobeli makambo ya solo oyo mokili ndenge nini ezali kokende alors biso tona posala bino ya koluka to baverité oyo me tokende na makambo oyo ya boye te botala oyo makambo oyo bolanda yango bondima peke non ezali ya solo ngai na kolanda makambo moto aza koloba totala nano ezali na mbola nini des nations et horloge du monde. Israël est au cœur de notre civilisation judéo-chrétienne. Vous comprenez donc mon attachement particulier envers la nation d'Israël, son peuple ainsi que la ville sainte de Jérusalem, selon qu'il est écrit dans le psaume de David, priez pour la paix de Jérusalem. Je désire tisser avec Israël des liens forts et une alliance dans laquelle mon pays sera une bénédiction pour la nation d'Israël, selon la promesse de l'Éternel qui dit à Abraham dans Genèse 12, verset 3, je bénirai ceux qui te béniront. Nous sommes des nations et horloges du monde. Où tu as mis Loretta, tu nous as promis, non, tu as dit quoi? Tu vas servir Loretta Mertimeta. Tu l'as mis où? Maintenant tu vas aux options. Dans l'option, c'est tout ça, n'importe quoi. Alors, maman ne savait pas, il a eu ce qu'on nous a dit. Maman ne peut pas. Il y a solo maman, yenge. Ah, ma vidéo traduit les reçus dans le sujet. Les livres de la vie, moyen de monter pour la maille, le haut, ça va faire ça, le petit à ma bague, mais pas. Donc, moi, ça te met, et là, on se dit, on va voir, il y a mon temps à dire que Israël, c'est mon temps, on va y aller, ndeke aliaka drapeau pour la monter, on va salir. Maman, bandeke balele yango, bandeke. Bale bakitisi yango ebele. Bandeke partout. Akola kite. Non. Te amona kite. Kolokaka batu wana bakotia makolo na mboka na pito tata. Misala bakata kima mukolo koka. Bakene. Kolokaka
mwana ya Babylone wala wakotoa wakotia makona baona moka na pito. Ila kaya mvuruzi mbawe kosa. Papa bakora bokota ya moya ndo lukira biso. Ayi. Bakokota pote kokagama. Babimaki. Asala ya kokagama totali awa. Ingeta. Mali yote za mula oyo batu wazo kompera mote. Lazima vile vele. Kule wote bazo deplace ba bitch. Ko place bazo chance mwa ba soka itindika mama sili. Ça c'est ça. Ba ko kata pada 10 à 15 minutes siko ba ke sasa kwa. Ile ni temps donc wana ku ba restaurant ba kamu donc mae zo ya kaka Ezakoya. Na kicha tape de moi. Boka. Si nous sommes vers la terre ça spiritualité Congo. Ha. Ah, toi c'est Israël là. On a ça la cuisine matériel. Parce que ma famille nous a donné la vie pamba. Si vous avez la pamba te. Ingeta. Nous avons pour sommet ça on nous amène la vie. Ingeta maman. On nous amène la vie c'est ya ndeo Afrika mtu mwenda mnoko isika swami onzabe oazana yete ingeta onzabe oazana yete mtu mwenda na ba ino za wa onzabe oazana ya yete ya bangote biso za onzabe ya pisto ingeta biso zoka motema mboka na biso kufa soko to zote biso ko fina cha mtu to ko to ba tuna bande ko to la sudi. Tout le monde a voulu Mbao. Les vrais héros ya Congo attaquent Mbao. C'est lui le héros. Il y a un vita tata muta akufaka. Akufi. Banyese zonga. Kero kopesa samu. Ipa vita la mukaka ze azoto bomoi. Kwa yebi kabiso oya bonaka. Ababa tumaya moto. Toliko yoka te bonzamo zo divinité zo sela. Divinité yes. Ba divinité wazaka ya bisote kwa mbuka. Okono kabiso samela kanzame ko samela to buna ka mboka. To samela ko buna mboka na bonzambe ni. Muda samela zabe to buna ka mboka. Ikamote muda. Matondo yaya soloke motramoto balobi tete bango pona bango eza bangi importé te mama. Bon, maman, yo liaka bilo importé te so bapesi yo local oyo ya euti na mbazamante kele na euti na soki na Suisse. Mama yo koloba ni yo koloba te yo ya Suisse kitoko omoni bambale yango te omoni ba oyo wa na ba kasa ok mato ingeta voilà bamingi na kibolole na biso na kozanga koyeba manque ya connaissance akoloba tetete biloko na bino ici eucha mboka na bino wana c'est mboka na ndokona batie lokoma okindokona moi j'aime bien c'est que bien embellir là c'est bien embellir là bien embellir yango c'est très joli hein tu vois comment ça brille là okona côté monsieur Ziki côté monsieur mbika ngo tete ngali mbika tenga na jaka ngaka boudin Bouquin, et bambika na bino on est ça dans le bon passe. Non, vos histoires là, moi j'aime pas ces histoires là. J'aime pas. C'est ça. Et ça, kozanga koyeba. Manque à connaissance. Stupidité. On va consumer pendant 8 siècles. Et c'est pas facile à se débarrasser de cette histoire-là. Ce n'est pas du tout facile à se débarrasser de ça parce qu'il y a des idiots. Il y a des idiots, nos frères à nous, les relais locaux. Tous ces relais locaux tout autour. Pour la bango, c'est la coup de fil d'un certain qui m'a dû appeler. C'est qui? Ben oui, monsieur Fayolo, comment ça va? Tu vas bien? Eh bien voilà. Donc moi je pense que tout ce qui s'est passé là, oublie ça. De toutes les façons, je vais aller voir notre représentant là-bas. Hein? Il faut aller demain, il va te recevoir. Voilà, d'accord? On est d'accord, calme-toi, d'ailleurs. Tu sais, c'est bien comme ça. Tu as joué de très bonnes cartes, c'est bien comme ça. Dès que c'est qu'on s'entendait en Suisse, non? Eh bien, c'est bien. Et tu gardes tout ton cahier. Oh, Mojito,
Tu as tout ton cahier de charges là. Tu regardes, mais tu observes ça bien. C'est bien. Il faut continuer comme ça, d'accord? Il faut de temps en temps faire semblant d'être dans l'opposition et de temps en temps, c'est comme ça. Ah oui, tu m'as quel mon pression de aussi là. Non, 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 non. Fabuleux, réveille les gens. Allez, va demander à tes moutons là. Tu leur demandes de faire des marches. Marche, marche. Comme ça, le monde va voir que quand même il y a l'opposition là-bas. Oh, opposition, Yanni. Ah, bino Burkina qui est le monde en Suisse, en Genève, Burkina qui est na Nairobi, na Kenya, Burkina qui est en Afrique du Sud. Mon lac na hôtel Mora. Martin, ça va Martin? Mets-toi là, Martin. Ah, pour des idiots, ils croient qu'ils sont des opposants. Martin, comment ça va? Ça va bien, Martin? Et ça va. Ah, ça peut sembler mieux, ça va. Tu vas qu'on a mis ce bateau bien Martin. Donc, c'est caca, mais dans la comédie, tout le bacawana, et qu'on peut débattre, payer pour vous bien, la comédie, vous bien, théâtre. Et là, vous comprendre qu'on dit quoi? Ils apprenaient terrain la bino. On donne ce qu'on a. Ce qu'on a dans le côté, le qu'on joue à la moningo à Zanango, sur le vélo aujourd'hui. Ah bon, ah, c'est comme ça. Ah, ils nous ont affaiblis suite à ça. Ah ben, on croyait que, oui, pendant combien des années qu'on a créé ces gens-là? Ah, pendant, c'était avant nos grands-parents. Combien? 800 années, oui. 8 siècles. 8 siècles qu'on a vécu ces histoires-là. 8 siècles dans les mensonges. 8 siècles dans le Lobwenge. Et ça continue. Il y a des gens trop doués en ça, comme les Tutsi-Rwandais. Ils sont trop doués dans le Lobwenge, mensonges. Et comme Bolivia, nos frères Kassaïens. Nos frères Kassaïens. La plupart, pas tous les Kassaïens, mais quand je dis, je m'adresse, quand je parle de frères Kassaïens, je m'adresse à tous ces talibans, à tous ces Wewa, à tous ces gens proches de Félix Tshilombo qui ne comprennent rien. Pas à tous ces pauvres Kassaïens ignorants. Mais quand je m'adresse comme ça, c'est pour éveiller tous ces autres Kassaïens pauvres qui sont manipulés bêtement par les autres pour leurs intérêts. On vous manipule, allez, on vous embarque. Arrêtez. Kassai. Tu as dit que bien, eh ben, Kassai. Kananga, wait, Kananga, Mujimai, Wabalengela. C'est triste. Nous avons un sérieux problème. Mais ne vous en faites pas. Le complot est bien monté à partir de Kigali. Et quand vous dites à mes frères Kassaïens, attention, vous allez perdre les Mujima est là. Attention. Celui que vous croyez votre frère n'est pas le vôtre. Celui que vous croyez que grâce à lui, il va développer le Mujima Iwakan 5 ans. Citez-moi quelque chose qu'il a fait pendant ces 5 ans, le Mujima, ça n'existe pas. Tout ce qu'il fera parce qu'il y a des Tutsis là. Tout ce qu'il fait là-bas, parce qu'il y a des Tutsis là-bas, on oblige de le faire. Les paix là qu'il fait là. Parce que les Tutsis sont là. Boulanda. Qui a donné ce nom de Ilunga, Kabongo, Kassongo, à tous ces Tutsis rwandais? Qui? C'est Etienne Tshisekedi Mulumba. C'était la stratégie d'Etienne Tshisekedi Mulumba. Et pourquoi? Parce qu'il était là. Qui c'est l'autre là? Valentin Mouba qui nous a déjà dit ça. Il était là en mission. Qui l'a envoyé en mission là-bas? C'est Etienne Tshisekedi Mulumba. Il a fait 10 ans là-bas. Pourquoi? Ah bien, parce qu'ils étaient amis. Ils savaient qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils savaient. C'était une base. Base arrière de l'IDP, c'était qui gagne. La base arrière de l'IDP, c'était qui gagne. Bonjour, Kango, Oyebate. Là-bas, si ces gens-là sont entrés, comme le passage de ce passage, c'est grâce à l'IDP. Tu vas comme à Kinshasa. C'est Etienne Tshisekedi. Non, 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 ce sont les libérateurs. Il est comme dans le Congo, comme il a vu la présence de musée, à tel musée, pour la faveur de Batouti.
pour Moussa, non, tu dois, nous attendre, tu vas bon, Moussa, va bon, Moussa, pour la tatawana. Tu Moussa, à côté de l'anaïe, non, je suis mon frère, tu sais que mon frère m'a dit, je dois me débarrasser de tous ces niazes. On va se débarrasser, il faut partir, mais il n'était pas encore prêt. Moussa n'était pas prêt. Il fallait organiser tout le monde, l'armée, la police. Moussa a fait précipitamment pourquoi c'est ce qu'il a demandé de le faire. Pourquoi? C'était pour le piéger. Mais de aucune histoire. Makamouze est belé. Makamouze est belé. Makamouana, c'est ça la politique. C'est oui, bamoto keno landa ngulu. Ah, quand on est allé là-bas, quand on est là, maintenant moi je dois le suivre. Ah non, je vais être là-dedans pour profiter. Papa, ou kufa pamba. Ok, là, ne komokeba. Voilà, matondo na bino, matondo na like na bino, matondo na bande ko na biso banso, maman Nadi, azak na biso maman Nadi Nkuli, lo sako matondo epai na yo, lo sako matondo epai na bino nyonso, po bosunga ka chaîne na biso, ya solo mateya na biso bolanda kango. S'il vous plaît, passez ces messages à vos enfants, éduquez vos enfants. Ceux qui vont éduquer bana na bino te, ça va passer. Matondo epai na yo mama na biso ana lusakweno, matondo epai na yo papa na biso Willy na mama na biso Marie na Katina Dallas, matondo tonton Lema, matondo epai na papa na biso Mikael Mukobo, matondo papa na biso Francis Bitodi, matondo papa na biso Bokechu Amo, papa Bokechu Koko Bokechu Amo, ngami na bekoke Koko. Alors, maman Espérance, le sac pas maman Zola, le sac pas non de Kozola, le sako epaina maman Bijou Kizinga. Alors, bande ko nyonso o balanda ki biso papa na biso peko sponsongel tout pesio, le sako mato de paina yo. Tobo santi maman na biso tete maman Armée Nation du Peuple Congo papa na biso Ndongala, papa Ndongala maman nanga joli. Le sako epai bozali ba maman Bena Congo. Sambelaka. Ba maman na minuit nyonso sakaka. Tant que ça vient me coller l'équipe, ba maman bo sakaka. Ba maman to c'est la repentance. Ba maman to saraboy, Bon moi na fruit to voit que la bonne confusion. Ba mingi bazo yeba ke to gagner mingi. Ce que au moins na ba koko bazo ni force grâce à chaîne oyo. So on a voulu la télé ako bunda ka butu na moy grâce à chaîne oyo. Bon biso bon nzambe na biso nde chaîne wa bino obino bo soutenaka. Obino bo contribuer ka butu na moy nzamba pambo la bino. Ba bénédiction na bo yango. Ba bénédiction na bo yango na mabota na bino. Nzamba limbisa mabe mususu na kati na mabota na bino salama. Peut-être bunda ekolo ko to bunda mabongote. On s'en fout, biso tous on a besoin de muntu, tête, spiritualité, muntu, bantu. On a besoin d'ango. Et ça, lié dans le tot. Nous regardons toto, ma bébé. Voilà, ma pamboli, so de la bino, kati ma bota na bino, ma pamboli, nsamba na kati na moko na bino. Alors, tokutani moko na lubi. Tobi bongote nzambe bakoko apambola moko na bino afongola ye oyo nyonso babombaki pasaka mpe message na bandeko baza mobungi baza koyeba te lobela bango leloba na nzambe alingi ndenge wana nzambe na biso ayo peke ndenge bango bakumisi Satan pendant 8 siècles biso mpe sio komi ntango na biso tokumisa oyo ya biso mobateli mokili ya lobi mpe ntango na ekoki biso nyonso totelema elongo mama na butu ndenge obotamaki ndenge opima obotama na minuit Saka, funda bango, belela bankoko na yo, belela, makila oyo bato basopa na bele koko, belela bankoko, belela nzambe, belela ye, akupesa biso. Alors, to suki wana toleki tokuta lobi, ingeta, bien, matono mama na biso, lisi big mama, mutakala. Ndenge babota yo mutakala code merci matondo mingi mama na biso lisi big mama ndenge mama bota yo et ça très important et dans la douche OK mama meje to bosani ote mama meje makambo nyusto akoloba awa
bameja yebi yango na kati na douche o bali kosaka wana ezali bobiso ndenge yo osaki olobi osali mozala double carte double cimetière mais bango bakobiso te wana so osali bapratique wana te kosala bapratique wana te lokuta bondo lokuta bakosi yo ya communication na nzambe mpo botamaki bolumu oza capable oza koko se permettre osala yango yo mama oza double sim te oza ba double sim te na bonzambe na biso c'est ça notre puissance et bango balobi te wana bino eza diable te ya bango kise na bango te pesa nsima yo mobali opesi nsima yo oluki bana mike wana obali kolia bango obali komela makila na bango balobi baza bakomi basain oyo ya biso bakoko na biso bamela mokila ya mwana moto te balia moto mobimba te kokolo moko alia moto mobimba te kokolo moko te kokolo mosu azalaki na basi mibale misato me atikala kozwa bana mike te azwa mwana moko minere na oyo ete akomona boye se satanique abanda kozwaka bana bata mike mibali ale akozi moi je t'aime bien sango alingaka mwana na biso alingaka mwana yango mingi alingaka Jean bien alingaka Philippe banda Philippe akona azalaka na maboka basango te oyebeli basalaka mwana eloko ni basalaki bana basali bamosusu bakoma lelo batata biloko bokomona babanda yango na bamboka na biso mono bapaye ebele bakomi koloba baverité basango babebisa na mboka na biso batata baza kobimaka bamama bakobimaka oyo babala babotisa bango na basango bakobima koloba baverité me biso aliénation bobangi bakobanga tete wana mosala ya nzambe pasteur biso alobaki soki nameki koloba akosalela nga prière ya malédiction soki nalobi la vérité mama ana mobali na ndako babimaka na paster bamesana na paster teno soki olobeli mobali na yo na kosala yo prière ya malédiction ekolanda bana na yo azubi bana lisusu bana soki oyoti mama na yo na koboma yo na prière na nga naza nango mwana mpe ayoki na mokodi ya maki kodi ya nsusu aliaka bango mibale na mama na mwana mamosu bana mibale misato abimaka na bango nyonso kata libota mama mpe alingi paster wana paster tina mwana ya kosokolela ngai akokombolela ngai niloko mapena yo mwana motu makasi tina osala pa paster ko tina kokomba kuna nzoka te mwana makambo na papa paster mwana mpe abi saba nakende kasi mama yakende nga lelo te nzoka te mama azotinda mwana po paster aza na posa ya mwana ebele bakupe bandako ebele na poto na Congo babiloko na esalama so bino bobengi mosala ya nzambe bobengi bango basaleli ya nzambe c'est là où toza koyeba te bazozwa baame na bana na bino bazwa baame na bino bazwa baame mibali na bino e bokomi lokola banyama bakomisi bino banyama bokenda bango elongo désolé po okenda bango elongo na bango elongo po basi bazwa ame na yo so mingi bazolela me tozo makambo bazolela oui nga nasala te sango wana sala nga makambo ebele me sango apekisa nga naloba te paster wana nyokola nga nyokola bana na nga me moyen naloba eza te azwa mingi baame na bino azwa yango eya na monde wana po basirene na bango wana oyo basengaka bango basala baacte wana surtout na kati ya église na kati na esika nalobi so obenga yango soki hotel wana hotel de dieu wana oyo basala wana pena ame no mobimbe mata otikalaka na loposo pambo wana amatondo oza bakomisama wana ezalaki mateya topesaka tout le temps po ete tokebisama danger tolongola bana na biso na danger po bana mingi bayi to bazokweyaka tuna bapiège chaque jour tozoleka et encore tokomi na suka boye bazomemaka bango satan zosenga bosala fort encore tosauve bandeko na biso s'il vous plaît tosauve ce que nous pouvons sauver s'il vous plaît bana mama Congo nasenga na bino bolimbisi mingi s'il vous plaît nazobondela bino nazokobondela wana kobondela ata mbongo nalelaka nakolela mbongo boye te me naolela baame na bino oya nango epai ya mvunuski mbango wana epai nzambe ya mpungu tulendo
bozongi sango pa ya nzambe ya solo botika ngo kene na bato wana te botika ngo te s'il vous plaît botika ngo te na bangongo ya suka mayele sili bango botala ba geste bango botala monde entier mayele sili bango bon bino toujours accompagner bango etali biso. Voilà matondo wana tokutani mukona lobi ingeta ibobo